Il faut, je peux dire la vérité, rien que la vérité. On a géré, j'ai dit la vérité, rien que la vérité. Ngai na olela nanga, na Dieu merci, parce que na futami. Na o edo na za olela na vie, zaika mama na kukaka. Na futami. Siko oyo moto azo lingana ebsaye, moto a pesinga ndako na kombo nebo numéro nebo. Oh, ya nini oya otumisa papa bato alali. Na papa badolali tika ewa tumsaye tika oh bako tondi la ye amona na libala président la muke biso pe toye bia te tika nzambe atouché ye ndenge atoucha ke ponanga ye pa kobenga yo pe yaka ozwa pe yako akosala ngo ndenge wana kaka baloba fungula GP pe la maninga mususu jango na fungula bapenga fungula ngo bapenga fungula na fungula jango yo ningo bloqué no menga nazu na bloqué te maza na rabo e comme ya kanda oui comme ya kanda pourquoi matolo pe futaka kolela pe mato oui yango na lobi hein kolela futaka matolo pe futaka la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon nga na leli kolela nanga nga na perdaka to beta li solo entre parenthèse mo na perdaka lupango na perdaka lupango kolela nanga oya lupango nanga na perdaka nzambe afutinga kotoyo. Donc j'ai dit Dieu merci. Donc nga nazaka nango me na perdaka na yebi ke ndenge na zuboyi bitumba emati sous niveau ça je sais ça nyebi nango yiv yo kasi ndeza boyi bitumba emati sous niveau nzamba alobi ke na olela soute nzamba Dieu m'a dit na olela lisusu te c'est ce que Dieu m'a dit na yebi ke na olela soute. Il combat pour moi donc nebi ke bitumba komata tango ya ko benir nga bitumba zo ya ko be yepa bango ba ya bitumba me nzamba banaka ko benir nga combien de fois baba kelinga mbaso c'est plus de 3 fois baba kelinga mbaso nebi ke ki sezali je sais nebi ke na milele msuba bato bakisi bazali je sais ça nga na banda minzoto te mama bakisi na yebi yango Mama, if love is crazy, love is for me. Mama, if love is crazy, love is for me. Ya français shalom na zana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozana na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours pour na ba délivrance ya bato oyo koleka en privé na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki bato oyo ba blocage babikaki bato oyo ba maladie babikaki bato ba sans papier bazui papier, ma témoignage. Shalom le frère, moi je suis le jeune du Congo-Brazzaville, je suis venu voir le pasteur Moïse, j'ai entendu parler de lui, j'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade, j'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds, même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts, les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds, je sens la chaleur sur mes pieds et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, la délivrance en privé, nous avons une salle. Nous avons une vraiment où la Bible, où tout ça est là. Dès que papa a eu sa biso, si quand sur la cimetière meliboso. Nga yaki délivrance, na yaki na ba marié de nuit, na yaki na ba masque vieillesse, nzambe asali alongoli ngango. Na saki atana musala na ubenga na musala te, mais lelo yo bangoma na musala na ko boya me ba obonde langai. Ba obonde langai fona keka musala. E abibale na kina ndeko nga kufa kipenza. Me bana musala mukolango ba sambelaki lelo na ulubaleki na ngai azana bomo ya biki. Alamuki nzambe asali lelo yo nazana sengo papa Moïse musali ya nzambe ya solo. Ya solo penanga na moni. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bo benga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato mabaladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato oyo baza ba blocage bakobika dazo zela bino nyonso tuna moto. J'envoie les feux sur ton oreille. J'ai ouvert ton oreille.
Je ouvre tes oreilles. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen, je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente. Voilà, nous sommes déjà avec Célé Massasika Bambawani, avec lui, Toko Ese, Kolobela. Oui, Zali Bongo mort, il y a moi, Nana Biso, Topin de Konabiso, ya mobile, na Kombo, ya touché Alinga. Oui, Zali Bongo, moi, na ya comédien de Mounene Mama Alinga, Oyo, a traité Biso, ya cela déjà 10 jours comme ça. Alors, le programme Matanga et puis en fait santé à maman linga et comme ni bande kobele ba moni maman akumo solo la mingi na basine et puis que ba oyo batanga sémiologie ba yebi ni zali bongo signe parce que face à zolobela et toucher bande kobele to solo la mo belé par rapport ya oyo le cas d'athlète congolais ya Célé Massasi bande robota la biso na éviter ko sa bango nini et surtout pour na toucher pas zali bongo mo na bino atika kibiso et ça li passi tous au monde ba comédien comment bazo le cantou des rôles pour côté la maman Alinga voilà oui sango ya touché Arnaud mona Malinga frappé bateau ngana lwaka que soki nano ezuyote au comprendre pas si wana te il faut ezoyo pour comprendre pas si ya moninga comment que mwana na kufi na maboko ya mama Alinga te makufi laki na barumbu place ya zaki côté ya babokilo na ye côté ya pena mwasi na ye nde côté akufi laki alors pasi ezali makasi komona que mwana les jeunes avec 37 38 39 ans d'âge à peu près lelo azokufa brisque boye et ça et pasi ya makasi surtout na moboti et moboti yango nani voir mama Alinga na tana ye azana pasi double ye moko akoka ko s'exprimer na ndenge longo banité uzomona parfois azo sala bino na ba geste kaka et parfois soki Boris alobili bazo yazoka bien azomona pe bien mais kaka problème ya voande ezobimate mais soki alobi asali signal azana besoin de cambo et que bino bo comprendre te omona ningisi mutu yango te do boke kaka yango te donc bonibo simba mona tita wana nde yango c'est omoni donc eloko toko sala 20 minutes beaucoup sala 40 minutes 50 minutes pour une incompréhension ce que yé na biso alors mutu wana zana passe double ya yé moko azoba difficilement ozokate bon comprendre te parfois et akufeli mwana donc mwana ngo ya mokolo biso ya mobali et l'enfant qui était aussi na mouvement makasi touché bato mingi oyo bazala na ye to ba na biso ba flak ba tarjine bazala na ye do ba azalaka intéressant donc so boza na ye achaka mouvement na kansi likambo ya groupe ya bana na biso e salama ya bana na biso ya groupe Salongo touché muto za kangi ba banderole ya mabolingo ko ke na aéroport donc mouvement na soirée wana yenda ki na mouvement kasi donc c'est quelqu'un oyo avec ce qui a vendu au sentir ambiance avec ambiance mémé et puis na mama Alinga zaki na groupe ya danse aki na ballet na ye alors l'acteur principal qui animait na kati ya danse c'était touché azo sala ba moto azo tsa ba moto donc azo beta ba shit voilà donc ba shit a robeta na ba moto wana azo beta ba shit azo bina au kende liboso mouvement qui a télévisé mutu donc nyonso wana comme il est mort on dit l'artiste akufaka te bidembo ezali mais on ne peut pas remplacer l'artiste ndenga zawana nani au remplacer na ballet point d'interrogation. Au moins que ballet il ali. Donc on ne remplace pas l'artiste. Alors, donc sa façon d'être aussi, on a remplacé. Est-ce qu'il y a quoi belé ou bien en fait pour limite quoi brisquet tout ça? Non. Arnaud a bélité. A bélakité.
Ce qui a belé qui tolwa qui a contacté l'hôpital, ça dit non, a belité, ça moto yo malaise et salié, na ko sala malaise na okende kokufa. Non, à notre habilité, c'est pourquoi passer ça ma casse na bato kokufa ya brisque. Voilà. Mais famille ba kolobani parce que ndeko kufi na maboko na bango ta kufi na mandeko mususu. Est-ce que ba condamner moi si est-ce que raison ni moi ça pesi pour na mort ya mobali na. Alors dans ces points Chitenge Sana disait si une personne a se noyer ba condamnera yete. Okay. Une personne a se noyer ba pesa conseil. De l'autre bas, moi si o yaye nenga za wana affaire de la famille. Donc l'air to aussi ça matanga nyonso ya Arnaud ndenge touché ndenge longo bani na l'air wana ndé famille ba weba ko solo la makamu na bango na libanda. Mais wana ezota la biso artiste te. Voilà, ça c'est bien. Toujours ina no moké pe wa polo baki pona maman na biso alinga bande ko belé batali na ba différentes vidéos tango bandeko ba artiste ba ko kende ko tala maman alinga ba remarquer que loko wana mingi ba signe en fait nini salami pour kia koma na eta wana to ba ki azobela e belé pe ba yo pe ti azobela mais abeli ndeko abiki maman na biso abiki mais abimi malamoko na ba signe kaka na maboko je sais pas moi et cause la fête nini c'est là ba minganga po mbala liboso na mona mamba bongo maman. Selon Baminganga, les alliés AVC ce qui est raté. Ok. AVC est raté. Donc parce qu'ils ont AVC, ils auront moto est paralysé. Côté droite ou côté gauche, c'est long. Et AVC, ils auront ce qui est raté pour nous voir un dengue, on a paralysé et quand il gorge. Mais ici, la Ranango. Okay. Ici, la Ranango, parce que tout ça, maman Moussou, avec en France dernièrement, il est à Nango, tout ça, maman Blaisette Kanga qui m'avait appelé aussi, donc, bazana moto, camarade Moussou, à ça, un mois, mais un mois, on a dit à l'OBP. À l'OBP. Maman Linga a commis bien, bah, moni a commis bien, mais à qui n'a été, moi, j'ai écouté les sous-soutés, j'ai écouté la sous-soutés, mais suite, il y a maman, notre première dame, que nous remercions encore maman Denise, il y a Kérubisi Gazali, il y a Fatih Béton. Tout le monde encore bonjour maman. Pour Oyo Sala pour la santé nabiso. Il y a un maman Linga a commis moi malade mon dengue ou mon wana. Azali mena kao ya kao a récupérer azoyoka sozo bazoyoka. Azomona yope bien et il y avait un moment où azaki koyoka te ni signe azako sala sinte mais ba minganga ba pesi to comme na état soko sali prière na soko na so amen amen ezo yokana mais makama misusu aolobate mais comme amen déjà zo yokana azo cha amen c'est que tu que nzambe aosala ezaki kaka AVC ndekangi gorge par là tu que solution ozala malam ekokoma malam avec Jésus-Christ Nazareth auto semble gana passer na Jean-Paul Mayata le pas anniversaire papa Jean-Paul Mayata vive longtemps et les anniversaires papa les anniversaires les roses ce pas il y a la dindon allez dindon dindon bien monsieur na ça il y a bien en nous te souhaitons Jean-Paul Mayata au passé de la photo souhaitons joyeux anniversaire bisiko zali en tout cas il y a dindon na yo calme il y a rita ça lango bien pilipili ya poussière na pembeni mwangila mo matungulu ali yango bien les za journée na aza bébé voilà so pe moi ils na poka usade pas moi quoi faire les choses que moi bien on a za journée na za bébé les joyeux anniversaire passé la fois voilà biso bana jeune donc na la clôture ko na fisson c'est le 30 juin juin donc très bientôt là aussi anniversaire aussi à JDT Moulopo YP eza lobby le 7 donc pas popi Pampheline Nangai pe Yasuka Pampheline Kabamba YP les 19 donc ben dabika juin oyo et ben tout ça là moi tout ça le Pampheline tout ça la fête moi na Piccadilly pone étage sont dans langue bakoko bois kanati faut que la place assez charge ngambo il tika na nikolo pe tika
Pardon, mon laissé bébé. Voilà. Voilà, donc, Ganser Nangapé, Françoise Ipan, Yépé, Léla aussi, 59 ans. Maman, il y a Pierrot Mazalanda, cameraman à Bissot. Éviter Ganser propre, donc biologique. T'es topé ce joyeux anniversaire. Ah, Ganser. En tout cas, Ipan. Topé ce joyeux anniversaire d'ici qu'aux Zali. Voilà. Nga ponanga bénédiction na kopeso. Botata 5 de sous. Ok. Au boti 5, bakisa pour retirer Nzamba béni. T'as combien de ménopause déjà? 59 ans. Yesu ça un miracle. Même na ménopause, la coco récupérer. Ok. Coco récupérer. Zwana yoka, zwa kaka. Nzamba béni nga osala. Voilà. Merci, ça c'est bien. Alors, il y a Célé, tu nous sur la peu mon mouké. Na Italie, tout non moko, kenda yepa bande rebelle dans une émission, disons dans une visite. Ya mama linga yo pozaki wana olobi bandeko mingi ya réseaux sociaux bazo boma artiste na ba Facebook na ba YouTube na bango TikTok bazo komaka babe ndeko na biso bubu ya kufi te ba komi derrière bubu ya kufi tandis que bubu ya za vivante yo siliki makasi olobi même soki oyo koyeba ye ameki na komona yo okoluki ata na ndenga justice te na ndenge pe ete ya kuludimba okosala recherche wana pour que osala mutu na mabe neyebi te bandeko bele bami me ya sila azalaka chrétien comment koki koloba biloko moko donc mpona kobeta moto fo kolukula ye na ndenge kisi mpona kobeta moto ok non oyebi kosala kozongisela motu toloba nini discipline eza ya façon ebele bakozongisela motu discipline discipline so bakokango na tinele ya discipline oui discipline so bakoyela convocation bakoyela yo kasi nde na chrétien nakosilika te chrétien nakosilika je peux marcher si c'est bon donc siko bato bake kaka ke non soki osali masasi boye aokende pa nganga omoni place totelemeli mais bongo makofi mpe moto okolia makofi te so oza petepete okolia mpe makofi mpe olie na ndenge ya bien et puis place yango mpe caméra mpe eza mpe te mais olie makofi no ya propre esili yo oke koloba après donc c'est-à-dire il y a 1000 façons de dire oui il y a 1000 façons de dire non ntango moto azopublie yo mabe il faut s'attendre ndenge azotambola wana azalaka mpe na attention ke ndenge nazotambola boye nazopublie na publie moto mamela azala mpe na attention c'est ce que je veux dire par là donc ntango ozopublie moto mabe papa sonzo akufi otie mpe photo na ye otie mpe na croix na edongi na ye papa sonzo akufi yo annonce yango bongo mpo ozwa bavu kasi ntango ozotambola yebaka ke osalaki otiaki papa sonzo bato bayebi sonzo so bayebi ke eza yo mokolo mpe ezali donc c'est ce que je veux dire nakomateli mpe mangengenge ese fo nandi kokanga nakomateli mpe mangengenge 3 jours namateli mpe mangengenge tolona se nabeteli yo donc c'est il y a 1000 façons il y a 1000 façons donc ce n'est pas autrement ce n'est pas kaka kokende pa nganga to na solution nga combien de fois babakeli nga mbaso c'est plus de 3 fois babwakeli nga mbaso naza babwakeli nga mais mbaso esali nga eloko te bon nakeluka nganga pourquoi nebi ke kisi ezali je sais nebi ke na milele biso bato bakisi bazali je sais ça nga na banda minzoto te mama bakisi nayebi yango donc ntango moto akende pa akisi to ntango moto alikaka azwa kisi epai ya nganga moto amilelaka biloko oyo ya 2 mois 3 mois avant mais ntango kisi esilaka okomi kotafuna misu kasi osodiaki déjà c'est tout osodiaki omilelaki déjà ntango yo milelaki ya déjà oyo basalaki mabe ntango azwi kisi abwakeli mutu abomi mutu asali bo osali succès na yo na kisi c'est bien mais tango kisi wana esili soki yo po komi koyamba ngo komi koencaisser accepte ça et yande mona voleur Yves soki voleur azokota na ndako bato azoyiba biloko bato esengo pona ye na famille na ye mais jour bakokanga ye pe au 20 ans de prison mais faut famille pe basepela pe kaka
azaki muyibi bakangi pe 20 ans yepe ndenge baninga balelaki yepe alela pe bongo ça arrive de même. Alors donc on n'a pas elikia na diabolo metouane elikia avec Jésus-Christ Nazareth tokosa la makambo minene. Tokosa la makambo minene avec Jésus. Moi je suis chrétien, je sais que avec Dieu nous faire des espoirs. Et puis pour ngana bike lelo nga kofuka mananga tokolela nanga, la main de Dieu est sur moi. Moi je le sais. Mais moi-même, je sais que Jésus-Christ, sa main est sur moi. Je sais ça. Donc, je ne sais pas si boya tolali la ye tolali lo c'est tout. Il y a moyen, il y a moyen. Nzamba chikotaka pe, nzamba chikotaka. Si les gens ne pensent pas que Jésus-Christ existe, il existe. A chikotaka pe ko to dika kombo no to tiena se bisono to veiller au kaka 5h du matin to veiller au kaka. Au monde peut makambu pe. Donc c'est ce qu'il y a on a il faut discipliner bato siko parce que moto yo azako nuire yo po azwaka ba vie na ye azako nuire yo po azwaka bolamu yali aka bien yo o souffrir na ba bomi yo na télévision ba annoncer ba bomi yo yazu ba vie azako na mbongo ye bembe ba ina pa na yo ya dame alors moto il faut que lo apé moyen de discipliner autrement. Voilà, ça c'est bien, il y a scellé bandeko belo apé sur raison, il y a makambo ya bande comme ça bazoloba par rapport à maman Alinga que lokola boko frakié lors ya maladie ndé sali que abane ko solo la komona batute façon bokendaki na makambo wana yango kimisie maloba parce que soki batu bane ko kotala ye azoloba mwa ndambu elinga osala ke abandoloba niveau memaki wana ndé sali que akoma na mwa basine ko solo la bongo. Je peux dire que Maman Linga a dans la famille naïe. Ok. Biso tozali deuxième famille à Maman Linga. Tango première famille à Maman Linga balobi bo filmer yete. Bo lo basango na yete. Biso ko forcer nature te. Tozali na colonel Nora qui comme ça m'a interpellé na RTNC. Ya ki wana il y a quand maman Linga tant babi aza malade aza na hôpital ya RTNC. OK. Et na bimena libanda tant colonel la côte to kota ina na linka ka otala ka pena sima. Papa mbalobaki boa kaka lokolo tala ka mopanzi. Tant ozo boa ka lokolo tawa pe mopanzi ngotala nini? Place okoyate. Kasi mopanzi même mopanzi la nini? Ozo ke liboso ngotala pe baningo ozaki na bango. Otali pe se référer en arrière tout ça qui na Maman Linga Maman Linga to moko pe et ça rappelle moi bien mais oko beta pe moi tour pe ko taper Maman Linga et au sala bien za fan na yo makasi allez là yo fort bino na bino pe kaka mais fali pour passer aux 8 ans beta tour otala Maman Linga atana ndenge ya mondeko vous comprenez atana ndenge ya mondeko batu ba yebate mundeko zaka batu bazala kibiba kuzu oleki otali Maman Linga mère oui na oka masasa lobaki mais ne peut soit tambote et ça la bien et ça la bien et ça le bien et puis fali pour ko ma pepa Maman Linga ba omuna Maman Linga pa lobi donc miracle ndenge yaka to yebati otindi epe akotindi epe oto fali pour ozana le oza pe na facilité au salango lelo okoza mère lelo tinde na poto koti na Afrique du Sud oko salango mais soko saliango nzambe ne a reconnaître yo bolamu yo sali voilà donc eloko kaka ngana ko ba yango ke ko sala geste mo pe boye au monde pe s'attendaki na ngote o sali pe et tomboli encore tozo mona ba Michael Jackson ba eti kopia ba biloko na Afrique na ba Ethiopie ba nini etika la histoire fali pourquoi pas yo salango. Que Dieu te bénisse. Voilà. Mais est-ce que, dans une question, est-ce que Fali ayebaki Maman Linga za malade? Kaka ana zolo bawa, Fali, ce qui ayebaki ta ayeba seko que Maman Linga maladie yo et c'est plus que d'une année déjà. C'est plus d'une année. Bon Fali soit informé mais bato ba pembe ne pas informé.
OK. Bande on so na poto bon biso awa c'est difficile lelo ba mona aucun kokoko ya fali aza kokoko bako benga na ona bambato ko zo ba gardien na biso mais bande on so na poto mama ko tu vivre sans la bozali Blaise Kanga bozali mama Beni Antonio bozali Esther Kabibi mama Musala Nzambe vous êtes là bine boko mona fali nde bozakane na poto boko ebisa fali mama linga za malade akoki pe ko sala moi geste bino bato poto voilà Didier Ngoma président ya ping pong toi bozo kuta na fali ka okoye bisa yepe. OK. Est-ce que vous avez une bonne relation d'abord na maman na zoro banoke baza déjà batu ya mboka moko ba uti mboka moko ba mata do fali ayebi ke mama linga da fan na ye ayebi je te confirme ça. OK. Voilà. Maintenant, tu as un programme parce que tout le monde, c'est comme s'il y a un changement pour le programme, n'habité. Et c'est vrai ça, ils ont un changement, ils ont programme est commis, la moins confusion, jeudi, enterrement, ils ont samedi, dimanche, tout ça, est-ce que le programme vrai pour la matin, on a touché, tout c'est bimi. Oui, programme, et ça les maquille donc. Pour toi annoncer qui dit bosso, c'était que Zalaki tout encore y a touché le mardi le 10 donc semaine tozo banda le mardi le 10 tozo on a Vijana bisike zali to me mayango na cinquantenaire totie bon Mali des anango mais à cinquantenaire za mo makase za na ba brouillard penda yangona moni Mali do ya kuna ya frigo yangba memi pour na baina wa cinquantenaire et c'est la glace ma casse alors là le mardi na 9h alors na programme wakala tant to commis le jeudi qui prévu tout ça la jeudi tout ça la veillée na la grâce na Matonge pour na to kundaye vendredi alors que et puis si pas si parce que bande on a ça poto bazaka moi libre le samedi. OK. Or bazo la ilongo na biso. Bango siko ba la libre ba mabo mengo bazali mama belé bango tous c'est le samedi ndé bazaka moi libre. Omoni. Alors ba moni que vous avez ba travail sur ça c'est à demi-journée. Demi-journée déjà. Alors bazali libre. Donc ce que to sali siko to kundaye vendredi, soit la veillée j'ai to kundaye vendredi, bango bazana passi parce que vendredi to sisi makam. Siko samedi ba yekutani la nini. Donc, il faut pas coutana. Tant tout ça en direct. Tout ça en direct, nous bango pour que, allez, biso fait tout ça de kotoyo, bango pas ça qu'on a en direct, bango landa biso, donc tout ça qu'on a à nord de la moko. Yangwa l'air bango ba sengi, to modifier programme, alors tout le monde qui est programme, et tikali mardi, le 10 juin, et tikali bongo, 9h, toki tozui, cornaye, na Vijana, tu es dans 51. Alors, au lieu de ce jeudi, tout ça la veille, non, tout ça là, jeudi et vendredi, le 13. Vendredi, non, le 13, tout ça la veille, c'est quoi, la grâce, na Matonge, tout ça la veille. Alors, le samedi, na 11h, 12h, tout le monde, le corps, tout le monde, na Kimberley. So to bimisi na cinquantenaire to sali moi we batala ka moi gerbe de fleurs to pesi to bengi pe masamba ya kucha fleur na yo donc ndesi manango to kena Kimberley. Voilà, c'est ça le vrai programme au to katis qu'on a famille. Mais tout le ba présence ya maman et zala na biso wana ou bien beaucoup zala na moi pembeni parce que tout la état ya maman parce que tu que azwaki sango ya maman bolingo juste kaka awa kala milité nde boyeko ko informer que maman bolingo akufa tika biso et réaction ezali na ndeni to sala ki planning casting to sala ki casting le to sala casting to kabole ba rôle na réalisation ndenge salamaki donc ezaki facilité ya ko annoncer ye eloko wana parce que ezaki facilité. Donc, au plan, ils allaient que maman bomengo tang ba yakina mama belé. OK. Ba tali tanaye. Il pas comprendre te ba lié kaka ba meli ba c'est pedi mais ba tali to ibsete. Ba bomba kiango. Donc, mutu nyos parce que tant ba annoncer d'abord que ma bolingo kufi. Nga na bengi d'abord na ben Karine pala. Et c'est non signaler kuna na ndako
mimi aubergine aza wana ale signaler bakowe nyonso baza kuna barabi pour que bayebisa mama te ke mabolingo akufi ngamu napesaki nanu phone ya liboso. Ok. Sikoyo komaki so mutu azolela alinga kota wana bakangi stop. Mera okate mutu alikota stop. Attention. Ok. Mera okate donc so mutu aye na ndako akoti briske akuti avanda nga bana lisolo naye baba signaler stop, attention. Awa bakena libanda mera ebate donc togelaki yango ndenge wana. Ok. Donc mais mabele ntango bayepe togelaki yango mpenanga parce que totala eta na ye. Alors eye kosalema sikoyo ke touché akufi. Ntango touché akufi ekomi 2. Ok. Mais surtout au bandi ko bombela ye ko bombela. Voilà bolongole kena no wana bokeni quelque part sous pas Karim Pala. Kasi tant total déjà te comme 2. C'est que sobi tout ça là ko annoncer ye o ya touché. Sans ko annoncer ye ya boli e ko pesa la fait faux. T. Bon toi annoncer ga nyonso bala moko. Mais pour annoncer ngo al Karim yo zoye. Yo zoye lo bana ke lelo toke tolia pananga. Okay. Karine aye gozoye atuni balamba ni bisa mai andimi bisa mai. Na fufu andimi. Nde bazwa ke balembe bakoti na mutuka Karine pala bakepa Karine pala. Okay. Basali bisa mai, basali fufu adame normal. Babengi docteur aya atala ina tension. Docteur atali tension bi normal. Docteur yo monde ni toko abui azo bo no se mais bo no se côté bozela nanu alia ndenga sisi ko lia ko apema nanu. OK. Apemi mo moke ba pese pe na mai ameli mai na jus na ya meli pe mai normal ko se ka mim kaka nde après ba ko annoncer le ba annoncer iwa ma bolingo ba annoncer pe na ya touché à déplacement à laukaki mais ba kalma ki kaka ba ka essentiel de ça tonda ki na déjà c'est amela ki mai na ye donc déjà tazo la mai miso ekobima ya ye moko te mais ya mai wa amela ki déjà donc ça la moins bien donc de ba simba ki ba bonde li susti nandenga mosiko to izonga ndako amoni bato na ndako donc alili na cas général mais asimba maki bien azaki bien surveillé Karina lala ki wana donc vraiment et là qui c'était bien. Voilà, merci beaucoup. Je crois bien bandeko bota la biso donc to ko tana sujet mususu par rapport ya autotolo ba ya ndeko na biso touché ça là qui passe makasi bientôt lo banini. Nous sommes des pèlerins sur cette terre to lo banini nzambe mo habiti na ko permettre bandeko batika biso. Mais mutuna mo yelinga mo muke ezali par rapport ya jeu concours monte mo salemaki Bateo parmi les 4 artistes ou bazali ba grand ya mboka na biso soki na bosanité na manki mama bipendu na manki yandi mosi na manki 3 ou 4 mama linga pas zalaki mama linga pe OK na président Massoum voilà batie bino sur 5 ou 4 photos comme ça il y a Céline Massassi aux une concours wana tu éviter tout le bas moi sur les côtés trophée topé médaille tout le bas aux yeux parce que mama bongo bien que ça na salle était depuis que moi logo landa yo na palais il faut je peux dire la vérité rien que la vérité on a géré bataka boye on a géré voilà j'ai dit la vérité rien que la vérité OK na yeba ki nanga teke concours ezamena kasi vient na mo général Guillaume OK général Guillaume Kambale vient na benginga pour me demander Massassi na voté yo a voté nga ah bon na bien merci parce que merci ngo abi o gagner na voté yo on a général Kambale Guillaume OK Josué yende abenga kinga mutali kuswa benginga na kanisi papa Christian Fawa abenge basé belo babenga kinga basé belo vraiment babenga kinga ba voter ce que bazo voter Maman Tété Moebele va voter. Oh, donc, Chantal Kitou va voter. Chantal Zimbo va voter. Donc, va voter, gars, tu vas voir, Massassi a voté au collègue. Mais,
Je ne savais rien de quoi s'agissait. Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Yves, Nandenge Naeko gagné, maman, je crois Blaise Kanga Moutave, et ça, Massas yo gagné, Naki na oué dans les 494, na des kaki, Baninga Tune Bagana Bangu. Siko na Zoduka, mais Moutako Bengangango, Nani na concours, ba Bengangate. Nous allons informer Teti, photo, j'ai concours et bandi jour et activité aux alatés. Naïebate, jour activité, on s'est mis mon malinga koufi. Tout ça n'est pas maman linga. Quelqu'un inconnu qui m'appelle pour me dire, mais yo mon na salle té ndengeni mo yo gagné. Naïbité, qu'est-ce qui s'est passé? Mais naza wa pas maman linga na matanga, naza informé té. Donc, je crois, on a été les 30 ou les 31 événements Salamati. Je crois que c'est entre les 30 ou les 31, samedi dimanche, au Salamati, Naï Nazali informé, Babengingate, Nandenge Kuna. Bon, naïbité. Ah. Mais tout le basiko, ils ont en fait nini. Pour les artistes, aux photos, peut-être tamboli. Aux artistes, choisir, voter, plus. Mais ce que mambo le ba oyo to wondi mango pété ya sele comment ça bazu photo na yo ba tie ba voter yo ou gagner mais yo mo muto se informé te n'habite angle nini yo ke na makambo on te pose tala ngona lisu nini na ko tala ngona lisu nini to na ko lobela ngo ndenge nini ba sali makambo na bango sur l'artiste n'est pas informé na kanisi soko permettre aux logiciels na bango to cha logiciel wana mona na non so na ndenge zalaki nde na gagna ki mona ndenge zaleli mais batindela kingango na moni ke na gagna na za premier na ba trois trophées je ne suis pas informé na événement ndenge leki voilà mais ngala koloba ngape funa sala moi effort ya koluka pe na yeba na nous c'est vrai ou faux ou elobami pour toluka pe organisateur ya makambango to luka pe to yeba mais prochainement je crois bien to luka to zongela yo to mekana ko vérifier ngo pe na ndenge mo pa bien to yeba organisateur za kinani to kina ba détail mususu wana to ko meka ko fungola pe na teke comme disent les Kinois na ba détail nyonso pona to yeba penza na mozindo. Ça fait mal quand on dit que artiste akufa toujours pauvre. Pauvre dans l'ignorance, je peux dire. Artiste a yébité, ba yébisiété, mais bato, ba sali na combo y artiste et ba interpeller même artiste. Ça fait mal, ça fait mal. Donc, au moins, il y a des gens na evoloko asali mbeya asali luzam mais eluzam ebimi na poto auteur mutu mususu mais mutu ayembi yango evoloko chouchou na ebimi ya papa Wemba mais ebimi na poto mutu mususu mutu ayembi yango producteur abimi mutu mususu oyo azozo mbongo auteur mutu mususu omoni babiloko yango yango wana oyo esalamaki mpana biso ke mais eza mawa trop jusqu'à parce que même ndenge concours esalemi après concours ndenge zalaki ba benga tel artiste bo yaka na bureau bo filmer ndenge na bureau a récupérer trophée na ye il n'était pas là azaki empêché mais a récupérer et salamate mais ti le longa na ruka numéro de téléphone ya na muruka ba passer si concours numéro de téléphone ezate mais quel secret tout ça ndenge nini quel secret utiliser
par quelqu'un, par agence Mogoboye, nga nazali informé. Voilà. Donc ça les photos le kato baba nani bazaki wana na ba vidéo pour bande comme souvent ba tchako na ba YouTube pour ça les photos voilà. Et aussi une chose vous avez invité et pas ya Major Zolo Zolo na mariage naé et c'est le Massasi oyete Major Zolo Zolo a sepeli penati na bande ko belé ba comédien oya bingsaki na fête naé bon mon été ya c'est les choqué hein, choqué hein. En tout cas, on est ensemble avec Major Zolo Zolo, toi qui n'aïe, de temps en temps, tout le monde en a cas. Mais quand il y a mariage, je ne peux pas refuser, il y a aucun mariage, il y a Major. Mais, et tombé moment où maman dinga koufeli mwana Major en a mariage. La Bible est lobby. Na matanga na fête. Tokeni na matanga to soutenir muto koufeli. Fête on peut récupérer. Mais muto koufi to récupérer souté. Ce n'est pas na ndenge ya mabeke na ke pas Major te. Ya quoi et quoi non, tout ça connaît bien, il y a pas de problème mais naki na matanga. Mama linga aza muto yo asutenanga edaki mama linga na mindondo. Tango nga nazwaka makambo le 1er janvier na 2019 makambo nazwaka nazala na mama lingana mindondo chaque jour nazwa na bango. Alors iloko wana etikalanga. Donc il faut nga pena zong sango comme je suis vivant ne zong sayango et pas mama linga il faut nazala wana pamba pamba na kozala na tongo nazala medina na pokwa nazala wana ko kozala na ye omoni soki na kei ayambaka nga chaque fois do azomona ke c'est ma famille tozo yambana na ye omoni soko tali bien omona muto so alinga filmer ne bandedi baza so alinga filmer mona bazoboya mais so nga na ye to yambai na ye bazo filmer bato bazo ba image donc nga naza ko permettre bato ba filmer image to yambani na ye donc aza muto yo nga na kotika te tango di kuboye esa likambo na nga. Donc nakokaki kotika mama linga te azolela ngana kende fête mais Major on est ensemble pour ne babala na wana kotimi esili pété ça continue attention to lobby au moins na pina ke oh donc c'est que fête zo continuer car donc fête baza moi au mubimba ti moi ko yeba na 3 mois au continue on zo continuer car donc voilà ce n'est pas ça c'est bien pour en finir Torokena Eloko Mogo l'autre fois dans une émission de ça kinayo tu as un commentaire comme sous mais si biso ba na carrière ni surtout ya c'est la sala atika osomba lupango te mususu ba ah mais artiste bazana na balingi via matolo mingi et côté mususu bandeko na pe ba artiste to moini ti ba nyongi na mambo ya lupango yo ando tonga mambo ke ba oluka ba ye banano adresse ya mutu wana pour ba kende bango pe ta mususu ba tu vérifies pas que vérifie quand la suite est sur le moment le pas faut pas te bien voir du moment c'est solo ça mon adresse on est là hier mon ça va oui na sommelier mais yo zo ko ça adresse if if oyebi il on a isa ya diboso matolo nga moto na bandi yango te. OK. Matolo génération na biso nde bandi yango te. OK. Matolo e banda kala. OK. Jésus atindaki tango batu ya TVA bayaka. Tango batu ya TVA bayaka pa Jésus ko senga ah non, faut faire ça, il faut faire ça. Bato pas faut faire ça. Est-ce que Yuda la réalité na kesi? Yagi mais tellement Yuda amona ka somo to zimbo amona ka niti yaye do zomona ka kese vimba kaka zana nango kaka parce que Yuda elle moi dans mes pela rwana mto la ndila zate donc Jésus a contrôler ne mbongo te mais mbongo so frande ba pesi amona Yuda abomi mais Yuda amona fo talaka bato pa ko baye pona TVA Yuda ke le bo la réalité mais yagi na la rwana on comprendre na kangi parenthèse à Yuda pour la soke muto asimbi mbongo kifunda do mona ka so ya yete mais po abimisa mona faux esprit
Pierre, balobi na Pierre, yezo atari kaka, tika kaka petso yo, alinga basi malara keste. Kena maya kalamu, okozwa poisson moko ya munene, okozwa yaka fungula na munoko na ye, zwa mwa $2 na kati. Tango Pierre ayaki na mbisi wana. Aina pa yezo to. Ami $2, afutit. No mana yezo nenga tindida kezaki bazongisa mbisi na mai, bazoka $2 bazongisa. Mais Pierre atikite. Pierre pa Jésus talaka mbisi ngopeza mbongo, izape na mafuta, yape na zemi donc talaka Jésus. Otomona, asenge pa yezo peka kaba badama mbisi wana pe propre. Mbisi zonga na mai te. Ndiko nanga. Donc matolo ebanda kala. Matolo ebanda na biso moko te. Ebanda kala. Soko pousse ina ba musicien. Nous écoutons vraiment tout les ans musiciens. Ok. Biso ba artiste comédien tous les matolo après. Parce que tant on ça le théâtre à Liboso, on ça le théâtre mabanga zate. Quand on dit théâtre, il y a que texte, au bloqué texte na mutu, on joue sur la scène. On tient mabanga learning. On tient. Mais tant on tient ça na ina ba scénario, improvisation, il y a scène, déplace to to glisser bateau. Allez le vando tangue Didier Ngoma, au vando Roger Schengen. Donc maba ils ont compte na kati tozo jouer, to profiter ko kota maba. Tu es en retard donc ibanda kala. Ba musicien landa tabulei, landa papa wemba. Ba yemba ga bato. Ba yemba ga ba wera soke pa wera. Ba yemba ga kaka bato. Donc, ozo kompa bali jo kwempa ba osala banzembo ba yemba rabat kasi mabanga ya ngunde sala ka l'artiste pas se retrouver ata côté kuna ba lio na droit ba kati yo na droit OK no nde ba tuna biso na ni na biso ba droit o le kana télévision nini ponga ba tuna ngande ngwana na kota to sokoda ba tuna nga masati faut ba place le kana télévision pour biso to lande la télévision na to no tuna maotro. Donc, mbongo ba okabula mbongo na kintsweki bon, ça va. Na kani parenthèse wana. Donc, même na droit d'auteur na zwa lote, mais na mabanga na kozwa. Omoni? OK. Lelo, okobwa lelo Mama Chantal ya Idi Kapend, obwaki na yo ye. Amera tali, ma ça c'est zwa 200, zwa 1000 oyo. Zwa 500 oyo. Donc na conteste ya kolela ya sela lela kaka. Kasi yangwana kaka mabanga yango wana. Ya nao lela teka mabanga. Tango zoba président, botango be ozolela tozolela te. Sikoyo mabanga mususu efutaka, musu efutaka te. Omoni ba musu babwaka me bafutama te. Me ba musu babwaka bafutami. Ngai na olela nanga na Dieu merci parce que na futami na edo na za olela ga na vie zaika mama ndako kaka na futami siko oyo moto azolinga na ebsaye moto apesinga ndako na kombo ne bo numero ne ya nini oya utumisa papa batwalali na papa batwalali tika ya utumisa yetika ba kotondi la ye amona na libala président la muke biso petoye ya te tika nzambe atouché ye ndenge atoucha ke ponanga ye pa kobenga yo pe yaka ozwa pe yako akosala ngo ndenge wana kaka baloba fungula GP pe la maninga mususu jango na fungula bapenga fungula ngo bapenga fungula na fungula jango yo ningo bloqué no menga nazu na bloqué te nzambe nde atouché moto wana eza lokola nazu appelle moko Claude Miji pa masasi oza wapi yaka bo Claude Mija benginga na ye na ziko. Donc j'appelle yope zela. O kama ka ndengo za bomona ka mutu mo kaka o nzamba ko toucher pas. Chantal Phénomène o mona ka téléphone lele. If yaka wana na posa na yope okepe ozwi. Donc ndeko nanga ngana ko yate na panza mutu devant les gens pour na batonse non ça eza ezala kozanga mayele. Et puis na zone ce qu'on a j'ai pour dire que oyo andimi Yves oyo na lobi oyo andimi oyo andimi te na bino tango na bana Jésus Christ Nazareth oyo andimi Jésus Christ Nazareth ayebi ke likam na lobi za solo mais oyo aboyi na ye aboyi mais tout ça l'effort soki
bato baza na kati babimi na lopango wana tokende mpe tokoki kolakisa bango eza yanga je dis non eza yangai tofilme te tofilmaka yango eza yanga tofilmaka eza yanga tokende kuna mpe tolakisi bino yango bomoni pa longwe na ndako tia kutu Yves si quelqu'un dit non tolobi non etikali non si quelqu'un dit oui oui nga na binzamba bénir nga toi tu dis non on m'a fou vana na yo okay est-ce que nga fona ko force na kango Singapore na banoke ndimaka oh nga na zini na ngai nga na force yo oh tika na vana ngai très bientôt là andimite vana là je vous signale que tokenda tosila bato balongo na kati ya bandako tokende tolakisi bino lopango bilo omoni yango oyo tembe esila que Congolais aza toujours Saint Thomas na makambo bato kaka koboya kondima te vraiment eza nini amasasi bakosaka bongo yo oza nango te siko yo tia amasasi balaka bongo ekomi ya kanda ekomi ya kanda pourquoi matolo mpe efutaka kolela mpe oui yango nalobi kolela efutaka matolo mpe efutaka la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon nga na leli kolela na nga na perdaka tobeta lisolo anta parenthèse munga na perdaka lupango na perdaka lupango kolela na nga oya lupango na nga na perdaka nzambe afuti nga kotoyo donc je dis Dieu merci donc nga nazaka nango me na perdaka oyo ayebaka ke na nango ayebaka na lupango Kaimba 34 na ngabwa na Izam Kaimba 34 je na tanga na numéro et ya lupango na nga mais ce qui est salama wana et c'est salama mais nzambe afutinga j'ai dit Dieu merci mais ce que moto andimité ayo vanda wana nandima te mafu est-ce que ça linga oyi beta masolo ya mama linga mais ndeko no pe ba nyongi mo muté bandeko na banana mano no beka ba comédien ba nyongi na ndenga na zui siku yozo linga na sala ni yozo linga na sala non pesa ba conseil pour na yibusu ba mo be nga ko tu ba tu na nga pe numéro ngo ya longo nga non na yebi balu kana pe mona mayele si pa una yenga tele nga to ku na na estilika te mais za na pasteur mais aza mutu ayebana te ayebana na yete mais ba beza président de la République de la Pétion bon président pesa ngai ba filmer te lo te vraiment président de la République ya fati ya fati na tokotente ya fati ya za na banyo na mtusu na ko makamtusu président fati ya za nyo na ngai nyo na ngai wana za makamsa par oyo baba mbe na ote ba kosile makam na ote o président fati alingani te bouger te wana za makam tona makam mtusu to sala ngana après oyo eza na président voilà ben donc ba comédie bele ba tikali o bazo nyonga ba kompe ba kenika kana nzambe te ba kena chaîne wana yo lekaki te na Top Congo Top Congo ba kika kuna te likamba Top Congo te oyebi Yves tango tolalaka Dieu opère des miracles pour na biso na butu abundelaka biso na butu omona ti tongo tango lamuka bilembo ezo salema. Donc moi je crois que on doit se confier en Jésus-Christ Nazareth et le se confier en Nzambe et avoir la foi takingabi. Il faut tout bima cette année, il faut tout le mois de juillet, so bana bazu congé, il faut tout bima quartier le bagi ndengwa na bisi ngabi nazo sentir na mutema nanga que tokozwa bisika moko me ya musika te kozalaka zinga na lobana ye mukolo okozwa occasion pour na mwasi nanga ozwa ye otune pe question na ye mwa témoigner donc azo ebisanga to longwa oui mais ngana bagi mukolo nzambe akolinga na nde na okata na mutema nanga apia biso bisika moko mais ekoki sami pasteur de la foi tant au commune en décembre dans le 31 il y a bonne année alobi je déclare 2025 is a année de repos d'accomplissement. Na kasi oko na calendrier na ngawa. Na calendrier voilà. Bozongo na calendrier na ngawa. Omona ke année 2025 is a année d'accomplissement. Is a année de repos, d'achèvement et de repos. Voilà. Omoni alobi yango na butu ya le 30 et potokota le premier. Et tant to comme na mois de mars alobi mois de mars tezo sila.
moi il a dit besoin de témoignage déjà au Nzamba Sali. Okay. Événement dans le mois de mars, le 2 mars na bandi. Donc avril na bandi témoignage. Donc je témoigne la grandeur de Dieu. Je ne témoigne pas pour n'alaksa mutomoko boye pour na orgueil to pour na quoi que ça soit, mais na témoigner grandeur de Dieu, voir que oyo Nzamba lobaki ngana kapta ki yango nandima ki par la foi que na témoigné. Mais je ne savais pas que zalaki oyo. Mais ngana kaze maka misusu denge zaka en tout cas au lieu 3 dindons. Ah tu vas gagner peut-être les 3 dindons battre record. Ah na les cornes il faut battre record. Mais ezaki na ndenge musu Nzamba mona ki tu Kolelaya, massa seza kolelaya des années til liwana ilo wazolela. Nzamba pesinga pe. Pourquoi ngana singi voyager? Que na voyager na tu oh ngana singi voyager. Donc la singa ka na zwa mabele Nzamba pesinga mabele. Donc yango na ta on a fait le témoignage pendant Jésus Christ Nazareth na témoigner grandeur de ce qu'il a fait dans ma vie. Donc Nzamba to mo sika kitoko mabolelo asali bwalo. Soko nimite Yves. Sia est-ce que vous avez jalousie de Morambo nyoso na banani na bande comme ça pourquoi kakaye bisoté jalousie dans monde de nous makasi ko yango na tout le monde a 3 fois mbasu bien que rata mais ba jalousie na Morambo ezala ba accéléré na yebike ndenge na ziboyi bitumba emati sous niveau ça je sais ça nyabi na ngango Yves yo kasi ndeza boyi bitumba emati sous niveau. Okay. Si on a vu que bitumbezo mata niveau, si on a croisé les bras na lal. Ba matilanga, tinga pe na mati pe chelo, biso toke ka biso nyonso toke. Parce que bitumbeza ya roboto langa. Bitumbeza ya récupération. Quand ba bitumba na famille, baluka kabana liboso te. Baluka tata. Baluka tata. So tata te balandi mama. So ki mama te si mabazui bana. Balanda ndenge wana. Mais ce qui est tant que Nzamba a dit que na la souté. Dieu m'a dit na la souté. C'est ce que Dieu m'a dit. Na dit que na la souté. Il combat pour moi. Donc na dit que bitumbe ko mata. Tant ya ko bénir nga bitumbe zo ya. Ya ko be nie pa ba ya bitumbe mais Nzamba ba ka ko bénir nga. Donc faut tu ngate. Voilà. Tala eza ole babanda ko lianga. Babanda ko damena no Jésus na. So muto adame ka Jésus ba. Biso yo. Ndonge pamba mais si on est dans Jésus nous on est là on continue ça c'est bien alors to comme na suka ya selema ça si tu tikayo juste pour na kosisa na dossier ya maman Alinga alors question ngeza boy les jours d'enterrement na état o maman azanango est-ce que vous la présente na biso wana pour na kolela mona na ti na enterrement parce que batubili ba bangele loko na question na tuna yango avant me répondaki nango te ya ona ndo suisa nango et puis la suka ba mbote na 2-3 personnes ba o ba kolinga pe basunga maman Alinga pourquoi pas pour soutenir des près même de loin na ba prière na bino et même na oyizali bongo mo solo ezali loko mo malamu na tigelio ya selema sasa if mokolo ya suka toko kendina mama Oto kena mwana biso kokunda. Mama Alinga azala. Toko tika ete. Ah bon? Onanga il faut azala. Toko tika ete parce que bosi ezale kola omekisi motogo Alinga sur la maboko a continuer ce ko ya olia solo yo olobi non. Rodame susute oyo meki wana ekoki non. Ya sipi azala tozala naye. Tozala naye. To kundana mwana il faut amona nde to kunda mwana ezate to zela tango ya okoma bien bandi ko bande to yo memate to laksaye place mwana kozala te ibongi to zala naye ndenge to zako démarrer nde to démarrer na plutôt donc to zala naye tu na suka moi je crois to zala naye alors pona likambolobe ya bandeko misa to mine en tout cas matolo na biso ezali matolo comme tel te mais tolobi kaka ke tolela na mama Alinga mama Angélique Mbala bozali mama Angèle Ngoyi bozali oyo bokoyo ko sunga biso Miriel Kimpakala n'oubliez pas que maman ya kufeli mwana azana pasi makasi Bijou Kazadi en tout cas oh
Papa Didokaz, la solution facile, vraiment, pour les pannes, que Mamoyo a sali ya mingi na RTNC, na compte à théâtre national, international, ya mboka na biso, beaucoup occupé, koyoka moi, ya rolela na ye, na kanisi, mon général, Idi Kapend, yorozanga te, talaka, maramuto solo là, c'est le moment où vraiment, beaucoup yoko tchabiso, maboko na ma Chantal vraiment bozali ebele tellement boza ebele moyena si sabino nyonso ezali te Esther Kabibi bisika bozali vraiment nzambe asunga pour que tolela mama oyo. Alors c'est pas moto oyo natangi okombote colonel Nora pardon natanga ta kombote ko sidikate ko kanganga kanda te ke masasa tangi ngate boza terme belege na wosi sabino nyonso te mais numéro contact bango ezali oyo bokoki ko sunga o azana 1 franc akoki ko sunga bango to ko leka na compte nanga ngana ko pesa yanga obenginga ngana paso numéro na bango si possible ezala pe kaka malam plus 243 89 74 80 143 plus 243 code Mboka 89 74 80 143 on a kanisi numéro nanga yango wana oyo nzambe touché tema localiser tolelana mama alinga elongo Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution toye pona ko sunga bino yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto ovandi na Amérique ovandi na Afrique diaspora esika nyonso zali na Europe toye na solution benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo benga bango ba consulter yo kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo par exemple toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te toza na ba antibiotiques toza na ngo besoin na banzoto benga médecin en ligne ce que za ba maladie o etungisaka des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba DP ba solution na ngote a on a misunga tozo libino solution obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi tokotindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe tokotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Louis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution ezalaki te ba bandeko pesa ba kisi wana e bandeko soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu esalamaki que na yakoza contact moko en ligne et na tangaki titre na mozaki misunga docteur en ligne réellement zoki numéro na bengengo na zoki ba médecin na ba consulter nga en ligne ba pesa nga ba directive ni na kolanda et puis tant après ba tilinga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola o ba twa seka kinga ba o ya okufa mingi ba ko to akufi déjà to ko ngolela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga mokote et sekele na yeso pe bino yango ko bolo na pensela na ngai faire la maman nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bande kosima kaka te ti na ye kozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kananga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti baye kopesa nga bakisi bakomi bakisi baye bakisi oyo ekosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki yo kozomona maladi no bazozela ngo solution te biso mosusu baafricain bamaladi na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraite na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etali sante na yo contacte misunga docteur en ligne nde ozwi solution